Dossier complet sur voyage. Il y a Félix Tshisekedi Oyo a commis président. Il y a Union africaine Bokolanda Yango na édition Mokolo Lelo et Sengili Boy Bapé que UDPS Kibasa et qui na conquête il y a Grand Bandundu secrétaire général na Yango maître Serafin Umba a outi kofonisa masolo na Kwilu ezalaki impact ya kosakanate Chan et Silaki Mokolo ya lobby et Sengeli Boyba que Maroc a bibi encore une fois champion d'Afrique à Beti Ndengena ne Salamate Bozali ebele ya kolanda biso na zane sengo ya ko retrouver bino lisusu na semaine ya sika na cadre ya KNB News ndenge tuzali koloba première chaîne ya information o ezali kopesa bino nyonso na lingala en continu mon côté banda basala TV na mokili mobimba pe awa na République démocratique du Congo. Nabeni ba rebelle ya Wenzori ba assassiné 5 personnes et Sengeli Boyebake et les Kanaki Bongo Nabutu ya le 7 février Bolanda reportage ya Nathan Sieta. Ba rebelle ya ADF oyo babengaka Allied Democratic Force bayaki kosala lisusu incursion mosusu na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu na butu ya dimanche 7 février 2021 pour na kotanela tongo ya lelo lundi. D'après Dona Kibwana oyo azali administrateur ya territoire ya Beni asolola ki na presse locale pe alobi ke ba équipe ezali déjà na terrain pour na ko constater ba dégâts pour na siko ezali difficile ko établir bilan moko définitif si makambo yango. Ya solo ennemi a attaquaki à Lungupa. Pour le moment, ba équipe Nabiso ezali na terrain pour na ko constater pe ko restaurer autorité de l'État. Bilan ezali nano provisoire ndenge a communicaki. Pour na part na ye société civile locale a indiqué que bakoki déjà ko compter 5 morts. Na kati ya bawoyi oyo mi basi mi bale mi bali mi sato pendant que ba civil mususu tisikoyo bazali introuvable. Tozali ko compter déjà 5 morts. Na kati na bango basi mi bale pe mi bali mi sato mokolo ya lendi lelo na tongo. Ezali nanu provisoire po ba civil mususu tisikoyo nanu bazongi na bisika oyo ba kimakite ndeti na kilia vuerere pe bamboka mususu. Tozali koyeba te soki ba kufi to bazali na maboko ya basaya oyo ndenge a indikaki na presse locale Moïsa Kalwa na président ya société civile ya Alungupa. Na espace ya 4 jours ba rebelle ADF ba mené 3 attaques na même secteur oyo et bomi lokola 20 personnes mokoka. Tango nyonso bazali kobela na bakonzi ba tia mayele po kimia solo ezonga na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa il équipe partout. Désormais, premier citoyen d'Afrique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a va fonctionner comme président. Il y a Union africaine et Sengili Boy Bapé que réunion ya gouvernement na ya liboso asali yango mokolo lelo bolanda condensé oyo mobimba na ndenge ezali kopesa ma awa na Nathan Siata. En marge ya prise de fonction na ye na tête ya Union africaine, président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na Addis Abeba, capitale ya Éthiopie mokolo ya vendredi 5 février 2021 et sika wapi présidente ya Éthiopie yemoko asalaki déplacement pour na koya koyamba ye. Après tête à tête oyo bazwaki bakendaki na ville et sika hôtel ya nouveau président ya Union africaine ezalaki. Après yango, samedi 6 février 2021, le président de la République démocratique du Congo, oyo azali nouveau président de l'Union africaine, akomaki na siège ya Union africaine ayambamaki na président de la commission ya Union africaine Moussa Faki Mahamat. Deux personnalités ba échangeaki après bakotaki na salle Nelson Mandela P34e session ordinaire ya assemblée et bandaki oyo ezalaki par visioconférence kaka ba autorité oyo
bazalaki na Addis Abeba nde bazalaki présent. Na discours na ye, nouveau président de l'Union africaine, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ke ezali honneur oyo ba président nyonso basali na ye pe na mboka na ye mobimba na kopesa ye présidence ya organisation monene oyo. Alobaki pe ke ezali tâche moko monene. A rappelaki ke mandat oyo ezali na thème oyo principal art, culture pe patrimoine. Alobi tolingi na Afrique participation active ya basi pe ba jeune oyo bazali moteur ya développement durable pe inclusif ezala. Et sengeli koyeba ke nouveau bureau ya Union africaine pour na mandat oyo ya 2021 pe 2022 ezali boye. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya République démocratique du Congo. Premier vice-président Macky Sall ya Sénégal. Deuxième vice-président Azali Assoumani ya Comores. Troisième vice-président Abdel Fattah al-Sisi ya Égypte. Azwaki ba symbole nyonso ya Union africaine na maboko ya Moussa Faki. Mbala moko sans kopema dimanche oyo 7 février 2021, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé ba travaux ya 34e session ya ba chef d'état ya Union africaine. Première réunion na ye ya gouvernement Tshisekedi et salemaki mokolo ya lelo lundi 8 février 2021 kaka kuna na Addis Abeba na équipe na ye mobimba oyo ezalaki mingi réunion ya prise de contact oyo esika wapi nouveau président a exposé ki vision na ye na équipe mobimba pe a félicitaki membre moko na kobisa bango ke ensemble bakosala musala makasi pe kitoko pona ko relever ba défi oyo ezali kosenga na Afrique mobimba. Commission ya Union africaine pe secrétariat eko assurer ba activité quotidienne ya Union pe yango ezali basé na Éthiopie, Kinshasa et l'équipe partout. A comme président ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi population na ye ya République démocratique du Congo bazali ko s'attendre na nini bolanda reportage oyo. Réaction na ngai ezali peut-être sengo mingi parce que vraiment en tout cas kala bambule belé to koma na la place wana te lelo bezake to jouer ngo ezali sengo mingi vraiment moya ko le besoin de ezali sengo pona ko sala biso bana Afrique bana Congo to za besoin est bitumbesi là ce qui bitumbesi na est mobimba a bateli territoire biso congolais nyonso to ko féliciter makasi a kotika pe ba chiffre na kati mboka ke président Boko alekaki c'est que président de kaki ce qui bitumba na est to za sengo comme président ya Union africaine ameka ko bundira biso makambo est peuple congolais c'est guerre est et si là notre monde a bola moya comme Union africaine. Pour la belle race de l'Afrique, c'est la belle bouille. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de la goma. Faut guerre, mais nous sommes pas Rwanda, guerre aussi là. Tout le monde a côté la Réserve, ni là sur sa macambouana, mais nous sommes congolais parce qu'on a pas de la l'aise. Parce que venir faire parler, parce que la protéger comme congolais. Là, il besoin c'est pas la présence c'est que bien Rwanda. La mi balèze à boy. Nous sommes pas Kinois, toujours quel mamakas. Toujours quel ma fort, notre voteur est présent dans biso. Ba indien, ba libanais, ba chinois, va ça biso makasi. Et on sait la présent que non, à nous quand ba jeune qui non tout ça ba musala. Investi, tout ça musala, tout ça musala ko ben ba porter mon choix, la porter ba mai, et mais ça femme ba nzela tout ça la route. Biso to pression o ta que peuple congolais ta que président na biso congolais Félix Antoine Tshisekedi. Mais to recette la part par rapport à force na vie, les gens les jeux ya Kimia et Kota na l'est na biso ya moka bisika la guerre souffrance na biso na zotemba pour recette la vraiment la force wana mazi apporter vraiment solution beaucoup plus d'abord na moka na biso parce que na est kuna ba tozo souffrir ba guerre bitumba air nyonso force wana to recette la paix même en Afrique quelque chose ba besoin de tout monde na ba pays musu parce que to yebi que président Félix Antoine Tshisekedi aza mutu moko oyo aza na étoile nzambe atie lumière eza liboso na ye okoma ye na poste na toyebi ke akoporte solution eza kaka na RDCT bapeyi ebele Afrique ezali oyo basouffrir bazotemba mais tokosepela etake numéro 1 ya président Union africaine apporte vraiment une solution ma na kati ya Afrique. Réaction na ngai ezaki napesi chance ya trop depuis Mobutu kino lelo vraiment chance na ngai eyaka te tokoye ye akomi na place wana na sepeli ya trop mais makosolo ebonga kaka masolo ekende liboso masolo ebongabonga
eza bien. Bon, en tout cas, eloko ya liboso na koloba akomi à tête na Afrique mobimba. Eloko ya liboso nga na zoloba na este. Ata na non makambu ezoleka na este ya ba pays voisins na ye o azana bango tozoyoka ba Rwandais, ba Ougandais, bazo konyokola biso ba peuple na biso mingi na este kuna eloko ya liboso nanu este o nga na ezo simba mutema na ngai o na lalaka na rezonaka na este ezala nanu kimia eza na esengo mingi na félicité mingi lelo po a remplacer quand même ex-président Mobutu na ebonga wana eloko na kosenga na président Fati ameka quand même ko reconnaître bolamu moke o Mobutu asala pendant 32 ans na ye azongisa na bana ya kelasi oyo bazoya lelo kotanga mpe kombo ya Mobutu ke Mobutu azalaka nani Mobutu asalaka nini ekozala esengo mingi lokola ye a remplacer na ebonga wana nsima na Mobutu vraiment longonia mpo na ye tosouhaite ba bonne chance. En tout cas mpo na ngai esali ngai esengo makasi mpo banda na botama na na viva ba événement ya boye te kaka ndenge Faci azwi mboka oyo tokoma vivre mpe makambo moko tokoma omona mpe baremise ya reprise ekoma osalemaki mutu boye asali remise na mutu boye esali biso bien fort. En tout cas na félicité ye nanu makasi na ndenge akomi place wana. En tout cas azala molobeli na biso ya Afrique mobimba seke Afrique mobimba ekosepela mpe nsima na ye. En tout cas nzambe asunga ye abakisi lisusu sagesse na intelligence oyo apesaki na roi Salomon akoka kosala mosala oyo mpo aza na charge makasi oyo azwi na minute oyo. Séjour ya maître Séraphin Oumba Kapepe, secrétaire général ya UDPS Kibasa parti cher ya Augustin Kibasa na Kwilu et Indaki Mabe Bolanda Grand Bandundu Balobi Bango UDPS Kibasa ou rien. Climat ezalaki obstacle te pona ba militant ya UDPS Kibasa ya province ya Kwilu pona koyamba secrétaire général na bango Séraphin Oumba Kapepe avec un partenaire idéologie na délégation ya makasi oyo bautaki Kinshasa na aéroport ya Bandundu-ville. Maître Séraphin Oumba Kapepe ayambamaki na population ebele oyo babangaki mbula te bayaki ko accompagner délégation ti na salle paroissiale Hippolyte na commune ya Basoko bipai wapi cérémonie ya installation ya comité interfédéral Bandundu-ville Bagata et Salemaki. Sur place, secrétaire général Séraphin Oumba Kapepe a procédé à une installation. Il y a maître Isaac au soirée Kambamba comme président interfédéral. Il y a UDPS Kibasa parti cher. Il y a Augustin Kibasa Maliba. Il a co-dirigé deux fédérations. Il y a Bandundu-ville pe oyo ya Bagata. CG a profité d'une occasion oyo pona ko senga na ba militant basa la confiance na équipe installée pour que na ba élection oyo ezali koya bazala na ba député provinciaux ebele na maloba na ye secrétaire général Séraphin Oumba alobaki ke désormais couleur ya pembende eko triompher na ba ville na biso ba cité ba mapangu na biso nyonso pe tokoloba ndenge ba ancêtre na biso bazalaki koloba toujours lupango moko te sans UDPS Kibasa. Na côté na ye nouveau président interfédéral appelé daki epai ya ba autorité pour na likambo etali social pour na population ya Kwilu. Secrétaire général azalaki obligé ya ko reporter voyage na ye pour na ko participer na messe oyo ezalaki organisé na grande famille ya UDPS pour na mémoire ya Sphinx ya Lumete Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba Kinshasa eleki partout. Na discours na ye pona ko déboulonner système ya FCC président Félix Tshisekedi alobaki que esengeli bato nyonso babanda musala pambate ba blocage oyo ezalaki na FCC cash esengelaki esila ba changement esalami na ba institution kasi vision ya population ezali nini par rapport ya ba changement yango to tikaki baloba na micro ya Miti Mafuta. Lelo tomoni changement ya ba institution na mboka na biso kasi population ezomi tuna soki changement wana eko apporter mu pepe ya sika. Est-ce que
ba dirigeant oyo ya sika bako travailler pour na intérêt na bango to ya population. Yango biso magazine KNB to kitaki na terrain pour na kosolola na population pour na koyoka posa na bango. Ye moko mokonzi mboka yebi bien que non base ya état ezalaka nde enseignement. Mais aho ba saboter enseignement et sengeli sikoya fongola miso ki de façon que non o nyonso ko sala bêtise pour na enseignement ya mbaloyo. Eza les choses na pardon te. Asala ke ba congolais batanga malamu pamba te ye moko lobeki no ba bilenge nde bazali avenir ya mboka ya lobby. Tozala ko elikete akosala manso de façon que ba congolais batanga malamu pona to koma pe bilombe mboko yo tombo ma ko mboko yo ya malonga bato bakoko lula. Ndi bato ba bibi bazo ya wana. Ndenge basongi pona kokoisa manini nini parlement kokoisa sénat kokoisa na gouvernement ezali malamu. Mais bango bakoko zo responsabilité te ya ministère mutu to asala mabe esengela répondre po ba congolais bakoko za te neti ba koni ya bato balambela ka basala ndenge balingi te bongo te. En tout cas tozolinga nde état de droit esala justice kanga ba mibi nyonso ba détourner nyonso ya mbongo l'état bakenda bango liboso tozalaki na gouvernement ya Ilukamba. Gouvernement na minute oyo tomoni yango ekwei a parti na nini pona bozoba na bango oyo basalaki yango avant ko bana likolo na bango ti ekiti même na se na ndenge mokonza mboka asali tout par rapport à l'union na bato ya nini ya assemblée nationale basali bakoisi biso to sepeli. Maintenant là ye moko mokonza mboka lobaki nini ye moko yaki komifunda ke bato babana ko bloquer nga pona sala ba œuvre na ngai makanisi na ngai ona komelaki yango président ezaki bato wana c'est-à-dire Kabila na bato na ye. Maintenant là Kabila akei Ilukamba akei na gouvernement na ye mobimba. Donc tozo ke gouvernement ya Kabila mobimba ekwei. Maintenant chef de l'état Félix yemoko tozane siko aza en face na biso. Et loko tozo zela. Ndenge ya prometaki biso ke abongisa yango nde tozo zela. Gouvernement sika oyo azo bongisa, oyo azo luka abimisa yango. Tolingi na no ba ancienne figure wana o basalaki na Kabila ezonga na nute nazo tala caméra na yebisa chef de l'état boy et loko o esalemaki na 2 ans na ye passé ayaki komifunda ye moko pe alinga te makamwana esalema lisusu parce que afundaki bango nde basalaki bablokaki me na minute oyo tozozela epa na ye lara koya ko se présenter liboso na biso ayebisa biso moko pe totala pe ke oui alobaki bongo na bilongi oyo tomoni na misala oyo tomoni esalemi ça va pour na peuple congolais oyo moko pe azoloba peuple d'abord tozozela tomona ye siko ndenge tozobanda kala te abo gouvernement ezobima assemblée yango wana batelemisi déjà kala te gouvernement ezobima tozozela ye aya ko répondre biso pe ke bomoni ndenge nini à partir wana nde siko tolobaki oui chef de l'état ça va. Peuple azana posa ya changement na mboka na biso. Tokosenga kaka na bakonzi ya ba institution ba travailler na vision ya mokonzi ya mboka pona komema changement ya solo na mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Beltexco Mosungi ya mabota azali ko continuer ko pesa ba adresse esika nini boyo kozwa ba produit Beltexco boye bela pa baté marché central bakangi mais ba pemeli na bino ba magasin ya Beltexco ezali esika ko somba ezali partout tozana wenza matete boye pa distributeur na biso ba bengi papa succès ramat boye na wenza rond-point ngaba tozali na mama ba bengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala epa ya magasin na biso Beltexco ezali oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur ya Beltexco oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Beltexco ezali oye na wenza ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Beltexco ezali wana ba distributeur ya Beltexco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Beltexco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na yesele muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Beltexco vraiment Mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. KNB News
première chaîne ya télévision oyo ezali kopesa ba information en continu totalement na lingala nano ezalate na monde entier tozali ko continuer kopesa bino ba info sur nyonso oyo elekaka na Kinshasa ba émission na biso oyo ko bana koleka to ezali koleka dia na ba chaîne na biso surtout sur YouTube bo s'abonner ebele na KNB News esengeli boyeba que na émission Ndoulé Nancy Andy Ayamba Kibongo Passira Faïla artiste pe na émission Maboke esengeli boyeba que Deborah Okito Ayamba Kibongo ou Jana la sexy et Sikanini émission elekanaki kitoko émission déjà na chaîne YouTube KNB News. Natala yo na luboku na banza famille na Kinshasa eloko ite ata baninga bayoba kosalisanga suka bakolembanga suka sebalembanga oh yango wana bokosala kabongo pona mandana yo oyonavuka na efase danse yo pe fasenga lokola danseliko na latindo to yokakende na yango na maloba ya suka na kolela bolingo bungi na bonge elimwe na mayo echoli nango na kongo ya sikanya ebingi na mangengelinge biso susu nzembo nini po awa na kati ya émission Ndoulé koyemba kaka na koyemba parce que bazopesa bato ba valeur te isa ba président belé ba komisi banani oyoyo banani ba artiste na bango ba misa na bandako c'est pas ça qui to côté artiste asukoelo catch wana non point d'interrogation yemo bango ba miyebi na kati ndako place basa question na zo répondre out yo preso komo tinda artiste na yo o ba pesa ki valeur na nzela yo zo komo nix catch point nini ozota la lobby so a komi na succès a na nix aka catch etika la histoire ke isala te yango so mola ba bloc wana to komo mona lokwa mafuta na sema ilikolo yango to komo préféré to beta bisoko bolingwa bonzemba to va na biso moko to sala ka makambo to sala lobby nzamba watombola biso ko sana ba groupe mitu passe yango mona ujana longwe na ye ujana longwa na fola lo ba vérité ngama na longwa vraiment na ndinga mabe Boswana président na écoute jamais national na président master te ye président master tout ça na bon terme pour président tout ça qui est dernièrement na tournage na yo tout ça qui est na tournage na yo to pesa ne bamboti tout ça qui bien na master na président nada président master tout ça qui à l'aise vous faut comprendre il faut pas y baka ko respecter l'artiste. Babibali ebele na Kinshasa bazalaka na secrété na masolo o babetaka na ndaku na mwasi stadi ba problème nyonso ezalaki to ezali koleka na ndaku akina kobetela ngo ba camarade est-ce que ezali normal to mabe Alpha Mulenda nde azalaki na terrain pour na kozela biso ba réaction ya batu nyonso lelo na ba couple misusu secret ezalaka lisusu te okomona mobali akoma kobetela ba camarade na ye ba défaut nyonso ya mwasi na ye azobosa na keza réputation ya mwasi na ye nde azobebisa na yango tokitaki na terrain pona kotuna est-ce que comportement wana eza malamu bon quelque part eza malamu quelque part eza mabe puisque il y en a des solo mosusu yo zozwa solution tembe à partir il y a le solo na moninga ago ko orienter ndenge ko salela bon exactement lamu ce qui yo moko na kati ya foyer bozo sur la malamu na madame wana nde sera peu moi bien il y a ba mibali ba jotenye pa ya baninga de ça sous forme il y a les solo pour na ko pesa si je yo zo ki la passe peut-être pas kutana kana ngo akopesa yo e yana kino en tout cas ngate na kutana kana ngo mezi ya conseil moninga pesa ngani en tout cas pesa kimia mais pour nga ma ya bien des fois moi sinon faut bomba
donc des fois moi so bonde ça bien peut-être beaucoup kabona boy il peut aligner moi no pour voyager aligner moi sina donc accompagner ba des fois notamment passe mais ba bomba talara ouais qui ça a été pas conseil de belé jeune garçon avec roi mukolo quelque soit ba genre moi sina il faut bomba ba comportement il faut bomba donc ça là bien oui ils ont mabé d'abord ils ont mabé parce que moi fille mayo on te surtout une fille à son nom qui est tombé mukolo ils ont point tombé mukolo nous on a 16 ans 17 ans mobile sur aboti moi ferme dia majeur asma majeur sur la minière à terre ça veut dire qu'on mukina na bolinga la société donc moi fille mayo faut bomba parce que ma belle moi et on pas yo on point on connaît tout que ma boîte moi on a ma belle quelque part non il faut ma belle c'est ça po eza respect ya mwasi na yo nde oza kokitisa pe oza koexposer couple na yo donc tokosenga kaka na bino ba papa obosalaka bongo bo changer comportement wana po soki oza na posa mwasi na yo a changer ekozala malamu yo moko luka o corriger na esika oyebisa baninga na yo Kinshasa eleki partout. Mali amelaki bakopo mibale lobby na finale ya CHAN. Maroc pour la deuxième fois champion d'Afrique. Bon, on a des détails dans le reportage Oyo. Il y en a tant siata. Esilaki kitoko mokolo ya dimanche Oyo 7 février 2021 na stade Omnisport Amadou Ahidjo ya Yaoundé, 6e championnat d'Afrique des Nations CHAN. Avec Victor Moya Kitoko, ya ba Lion d'Atlas, ya Maroc face na ba résistant Aigle, ya Mali na 2-0. Final Oyo ezalaki disputé Kitoko. Et si karapi ba Malien ba entamaki match na bango malgré bazalaki favorité na final Oyo kasi ba talisaki ke bazalaki agressif po première mi-temps mobimba bangonde ba dominaki likolo ya ba Marocain. Malgré ba Aigle ya Mali, après ba occasion nyonso oyo bazwaki ba kokaki ko transformer yango na ba buté kasi ba talisaki ke bazali équipe ya monene pe nation ya monene ya football. Kutu ba Aigle ya Mali ba yaki kozwa penalty moko oyo ezalaki clair mais ezalaki refusé na arbitre central Peter Waweru. Chance ezalaki côté ya ba Malien te. Maître ya final Oyo ezalaki bongo ba Marocain Oyo bayaki ko fongola score finalement na 69e minute suite na tête moko ya Soufiat Boutfini. 2 minutes plus tard ba Marocain bayaki ko bakisa bimususu grâce ya Ayoud El Kabi Oyo ayaki ko tia yango na coup de tête. Ba Lion ya Atlas bayaki ko soulever trophée na bango pour la deuxième fois consécutive après victoire na bango il y a 2018. Ezali d'ailleurs nation à Liboso Oyo a réalisé doublé ya CHAN. Lisusu Marocain Soufiane Raimi Oyo azalaki sacré meilleur joueur pe meilleur buteur ya CHAN Oyo avec 5 bimokuka. Kasi sengeli koyeba ke Mali a mouyaki mayo malgré akoki ko gagner te kasi a gardé deuxième place na CHAN 2021 Oyo. Dans l'entretemps, 3e place et Kozonga na bandeko ya Guinée Oyo bazali ba vainqueur contre Balions indomptables ya Cameroun lors ya match ya classement na 2-0. 7e édition ya championnat d'Afrique des Nations Oyo et kobetama prochainement na 2022 na Algérie. Kinshasa et l'équipe partout. Tokomina suka ya KNB News ya lelo esengeli boyeba que KNB News ekoleka Peli Susu na Baraka TV esengeli boyeba que Media Plus Oyo et Komipe Baraka TV ezali ko diffuser KNB à partir il y a 23h chaque jour pe na 10h sans compter ba chaîne partenaire na biso nyonso Oyo ba diffusaka biso mokolo na mokolo. Toaki na plaisir ya koyeba que bozali ko continuer ko landa biso à travers le monde. Surtout batu Oyo bazali ko landa biso libanda ya mboka. Topesi bino merci mingi pe tolobi bo continuer ko pesa biso confiance pe bo continuer ko landa biso na KNB News o ezali chaîne YouTube na biso ezali ko continuer ko pesa bino ba information en live pe nyonso za ko lekana Kinshasa. Nga posa nanga ezaka moko tokutana sous lobby. Magazine.
biso magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino